Évêque Pascal Mukuna. Ya mabe nini ekoti lisusu, makambo nini ekomeli ye, ya pasi pe mawa pe pona nini na mwasi na ye, bana na ye pe na église na ye mobimba bandeko nanga, makambo lisusu nini na évêque Pascal Mukuna. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande boye biso soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki penza ya kosolola ezali tokoya, toyaka toujours et encore na lombangu na kitoko pe na makambo nyonso ya bien na ndenge kaka esengeli. Lelo bandeko nanga toyeli bino dossier, lelo bandeko nanga toyeli bino makambo concernant surtout et encore évêque Pascal Mukuna. Ebela batu biso nyonso toyebi évêque wana kande na lobaka na bino ebela batu basepelaka na ye, ebela batu pe Congo na biso eza nango Congo batu bakoyina yo à l'occasion de rien. Il y a aussi d'autres personnes au baina ye tokoki pe ko boya te, tokoki pe ko interdire bango te, mais soki mutu aboyi moninga cela veut dire que ye moko ba choix na ye. Toyaki kolala tolamuki ka boye na makambo minene, toyaki kolala tolamuki ka boye na ya somo, toyaki kolala tolamuki ka boye na makambo sur makambo, dossier sur dossier concernant Pascal Mukuna. Avant na ya kokota na mozindo ya makambo wana la famille ekozala mingi malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso tu ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Maman et Jenny Zemanga. Voilà. La famille de l'Otoye awa na dossier ya pasteur Pascal Mukuna. Tobenga kaye révérend Mukuna bandeko nanga. Qu'est-ce qui se passe? Dossier eza ndenge nini, makambo eza ndenge nini, ya somo eza ndenge nini, ya koindisa eza ndenge nini pe ya kobebisa eza nango ndenge nini. Toyebi biso nyonso révérend Mukuna bandeko nanga na ndenge ya kosambela na ye, na ndenge ya kote yaka surtout et encore liloba nzambe yango esalike papa wana toye koyeba ye mingi pe ba mosusu toye koyeba ye na nzela ya ba makambo na ye ya politique kande biso nyonso toyebi ye asia mikotisa na ye na makambo politique depuis série ya Joseph Kabila Kabange ezalaki mbutu na Joseph Kabila Kabange jusqu'à ce que ba kangaki na kokanga ye et après ayaki kovanda kimia de son côté amonaki kaka non soki na continuer bakoki kobomanga avandaki kimia et après kaka mandat ya Joseph Kabila Kabange kusila directement papa na biso azongela na ye na makambo na ye ya koyaka kosabola kofinga kofinga Joseph Kabila Kabange. Alors lelo awa eza na message moko bandeko nanga oyo papa na biso Mukuna alingi a partager na communauté na biso. Sans plus tarder tolanda ye nga ya bino mama Étoile Inès TV
nazozonga na nga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge esengeli tolanda. Kabila ne viendra pas ici. Mukolo konya to Congo bakangi le même jour. No swan eveka lo bakang. Assemblée na bango ekukufu. Les rassemblements. Na bango ekukufu. MCC caché ekukufu. Ngana defia kango avant avec mon Dieu. Na ne ba ko manga te ba ye ko ba kele nga bakisi. J'ai devant mon Et tout fait ngai de 2 heures jusqu'à 6 heures. Baloko tinga ebembe. Ba chenga na kamwa mbetu moko ba memingai. On m'a mis sur la civière moi mené. Tu toko ba 12 heures azoko. Maya zobi mana solo na munoko. Na matoi mai. Leur basali po. Bacha bakisi na bango ndenge basima yokanaki okoya popompango na maye kotina lere kaka baisale biloko nyonso balingi basosikoyo loboko po bacha nini il voulait prendre la main na bango uti déjà baso préparaki na yoki lokola mutoto msenge la muka pourquoi ulali mbalo moko na muka makanisi yeli ngai docteur Narsoba les dos non calme dors la zo peso bakisi Nalobi ozopesa nani kisi zobele nini sanga kisi loko bakanga kingai pa docteur ya prison azo changa boy mais fait ok tu as bien fait je vous dis alobi nanga kata Kabila ne viendra pas ici. Mukolo konya to Congo bakangi le même jour. No swan eveka lo bakang. Assemblée na bango ekukufu. Les rassemblements. Na bango ekukufu. MCC caché ekukufu. Ngana defia kango avant avec mon Dieu. Na ne ba ko manga te ba ye ko ba kele nga bakisi. J'ai devant mon Et tout fait ngai de 2 heures jusqu'à 6 heures. Baloko tinga ebembe. Ba chenga na kamwa mbetu moko ba memingai. On m'a mis sur la civière moi mené. Tu toko ba 12 heures azoko. Maya zobi mana solo na munoko na matoi mai leur basali po bacha bakisi na bango ndenge basima yokanaki okoya popompango na maye kotina leur kaka baisale biloko nyonso balingi basosikoyo loboko po bacha nini il voulait prendre la main na bango uti déjà baso préparaki na yoki lokola mutoto msenge la muka pourquoi ulali mbalo moko na muka makanisi yeli ngai docteur Narsoba les dos non calme dors la zo peso bakisi Nalobi ozopesa nani kisi zobele nini sanga kisi loko bakanga kingai pa docteur ya prison azo changa boy mais fait ok tu as bien fait je vous dis alobi nanga kata Kabila ne viendra pas ici. Mukolo konya to Congo bakangi le même jour. No swan eveka lo bakang. Assemblée na bango ekukufu. Les rassemblements. Na bango ekukufu. MCC caché ekukufu. Ngana defia kango avant avec mon Dieu. Na ne ba ko manga te ba ye ko ba kele nga bakisi. J'ai devant mon Et tout fait ngai de 2 heures jusqu'à 6 heures. Baloko tinga ebembe. Ba chenga na kamwa mbetu moko ba memingai. On m'a mis sur la civière moi mené. Tu toko ba 12 heures azoko. Maya zobi mana solo na munoko na matoi mai leur basali po bacha bakisi na bango ndenge basima yokanaki okoya popompango na maye kotina leur kaka baisale biloko nyonso balingi basosikoyo loboko po bacha nini il voulait prendre la main na bango uti déjà baso préparaki na yoki lokola mutoto msenge la muka pourquoi ulali mbalo moko na muka makanisi yeli ngai docteur Narsoba les dos non calme dors la zo peso bakisi Nalobi ozopesa nani kisi zobele nini sanga kisi loko bakanga kingai pa docteur ya prison azo changa boy mais fait ok tu as bien fait je vous dis alobi nanga kata Voilà, de retour la famille nabandi ebela batu biso nyonso touti kolanda awa ebela batu biso nyonso touti koyoka kande na yebisaka bino eza na ba dossier mosusu oyo tokoya kolinga koya kobatisa 1+ eza pe na ba dossier mosusu awa tokoki kolinga pe koya kobatisa 1+ te po toyebi ke na ndenge makambo ezokendele eza lisusu kitoko te kolanda révérend soki évêque Pascal Mukuna bandeko nanga makambo oyo azoloba po na Joseph Kabila Kabanje en tout cas na kozala nanga honnête na boyi nanga ezala teke non mama Étoiline yango wana tolobaki ngana linga makambo bongo te dans la vie nalobaka toujours na basala nzambe soki boza appelé ya kozala basala nzambe botinga makaka na kozala basala nzambe
boya na bino ba makambo politique wana emata ekita toyebi ke na situation ya Pasteur Mukuna azalaki innocente na makambo oyo ye bakangaki ye azalaki innocente biso nyonso tolanda awa eza kutu atate ke no makambo moko toyebi te biso nyonso toyeba histoire oyo eleka entre Pasteur Mukuna na Mimi Chibola na ba makambo ebele makambo o bakangaki Pasteur Pascal Mukuna parmi ba makambo o bakangaki ye na prison la famille makambo pe ya kobimaka na basi ezalaki na kati et au-delà de ça akomaki na ye kobanda kofingaka Joseph olobelaka Joseph mabe napesaka exemple yanga moko mama Etoiline Ines TV nena osala bi émission soki na bandi lelo na koti na émission nanga parce que eza chaîne nanga moko na fongola parce que eza énergie nanga moko na osala bi émission lelo na ye na fingi Joseph Kabila Kabange et na fingi plutôt son excellence Félix Antoine Tshisekedi lobi kuna lisusu na ye na kote lié pas seulement kofinga kobimisa mafinga mais koloba mabe lelo lobi kuna na ke lisusu na lobeli ye lobi kuna la famille normalement selon la logique de choses gouvernement il faut ebengisanga nakende kosamba na loba pourquoi nazo finga ka Joseph et nazo finga ka son excellence Félix Antoine Tshisekedi il faut na s'explicaka soki ba trouver que naza na raison te ba kokanganga c'est comme ça donc atabe émission to sala ka monga na sala ka analyse na yebisaka bino toujours soki na monike président ya mboka na biso asali makambo ya bien na koya awa na lobi en tout cas félicitations à son excellence Félix Antoine Tshisekedi félicitations na oyo sali soki pe asali mabe na komashaka ba mote na koya lisusu ke non o tomoni président na biso makambo asali eza bien pour na Congo na biso te vous voyez c'est comme ça mais c'était pas le cas avec papa na biso avec Mukuna ye avec Mukuna soki akoti na émission soki akoti na plutôt mateya na ye ezalaki kaka kolobelaka mabe ya Joseph Kabila Kabange au-delà de ça tango nini l'état ye kolandela makambo na ye aye komona ke non aza na ba complainte donc bato ebele bazo se plaindre na église ke azobimaka na basi ya batu azobimaka na bana mike ce qui est normal raison pour laquelle bakangaki ye ti lelo papa wana azalaka toujours na kanda wana atambolaka na kanda wana envers Joseph Kabila Kabange mata kita yango kanda oyo atambolaka nango c'est vrai toyaki awa bato ebele baloba Joseph Kabila Kabange azalaka mwana mboka te aza rwandais aza ya biso te ebele bato baloba mais y a de ces personnes bozalaka na ba preuve te ngana lobaka toujours ya koloba makambo oyo za na preuve zala na ba preuve que non Joseph Kabila Kabange aza mwana mzee Kabila te nga awa na koya kopesa bino ba preuve te que non aza mwana nepa parce que tango ye mzee Kabila le père abande kobota bana nga nazalaki na nga te tango wana kutu na yeba na nga te que non na kozala na mokili oyo donc oyo nyonso bakoya kopesa biso totalika boye c'est comme ça soki naza na preuve te nalingaka koya koaffirme makambo alors na côté ya papa na biso avec Mukuna ye ayaka na ba affirmation oui c'est vrai Joseph Kabila Kabange azalaka rwandais la famille je ne le souhaite pas s'il vous plaît bo tenir nga regarder ezala te que non maman Etoiline muto a confirma ki non je ne le souhaite pas s'il arrivait que kande toza boye mandat son excellence Félix Antoine Tshisekedi esili eye kosala ke Joseph Kabila Kabange azongi lisusu pouvoir papa na biso avec Mukuna okosukela wapi okokima kande toomona ba pasteur mosusu bakima na Congo yango zoluka papa luka kimia bisika nyonso penza olanda video nanga ezala ta ba conseiller na yo ozana ba secrétaire en tout cas na osenga na yo luka kimia toza wana na ba pasteur olanda lo bango wana bazana ba église na bango pasteur olanda lo depuis toza na président to banda na Joseph Kabila Kabange totikala komona ta mukolo moko te oyo ezalaki ke yango wana balingi bakanga pasteur olanda lo totikala komona ngote tito ye na série awa ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi totikala koyoka ta mukolo moko te ke non yango wana pasteur Dalo e mataki kutu pasteur Dalo
je ne pense pas bandeko obo landanga pasteur Dalo azala muluba hein bolo banane parce que moi je ne pense pas qu'il azala muluba so ki azala peut-être muluba to ngai to loba yango wana président ki ndaka kuna mais bon moni ti président a komi ko kende ko sambela na église ya pasteur Dalo. Pourquoi tout ça? Parce que monique zamba za kuna yo pasteur mobimba ko ti ko vanda na cher o banda ko te ya kabandimi makambo politique te ya bandimi makambo ya Bible te ya bandimi ndenge nini na kotambola te ya bandimi ndenge nini ya ko bongisa banzela na bango okoti ko vandela o banda koloba makambo ka ndenge azoloba Joseph Kabila Kabange akozonga awa te. Finalement bato baso kende na église pona koyoka makambo ya Joseph Kabila Kabange oyo bino bozana ba compte à rendre na Joseph. Il faut voya côté yango bandimi. Ce n'est pas bien. Na makambo ya Chibola oyo makambo ya Mimi Chibola. Sans vous mentir bato o balandanga na chaîne na biso ba mona combien na défenda pasteur Mukuna. Chibola awa autaki ko briser silence na ye. To mona biso nyonso na TikTok akota penza live pa ya Nenea. Akendaki kuna ko bimisa nyonso na poisa na makambo mosusu oyo atikala ko bimisa te. Moi personnellement nayaki ko kote la pasteur Mukuna. Na loba na Mimi Chibola non. Laisse ces pasteurs libres. Eza makambo oyo bosala ki bino nyonso mibale ozaki mwana mukete ba força ki yote ke no okenda ki yomoko. Po ndenge toza boye. Dans la vie faut koyeba. Soki mwasi akufeli mobali et que famille mobali est préférée na yo nango ezwa biloko nyonso wa mwasi ba boto la bino biloko. Yo en tant que mwasi, la muka kendo luka msala pona bana na yo. C'est comme ça. Okoti ko banda ko kendo ko pesa nzoto na yo epa ya mutu kingani pour que bazongisela yo biloko ya mokili. Ça n'a pas de sens, mais ça est kobo. Okoya ko finga ka pasteur te ke no pasteur wana nde azama be yo pe ozama be po yebi ke makambo nazo sala za ekobo epa ya nzambe pona biloko ya mokili. Siko soki malade pasteur wana zana malade. Yo pe otikali na malade pona biloko ya mokili. Ça n'a pas de sens. Na kote la penza pasteur. Mais na makambo o to komi komona ya évêque Mukuna e komi ko exagérer. E komi penza ko kende mabe. To sengi neti moi personnellement na sengi penza na évêque Mukuna pasteur évêque Mukuna s'il te plaît papa doser zala focaliser na makambo ya église. Tika na makambo politique soki politique lobango epa na yo ekozala malamu omona teke lelo to lobi soke bebeli yo lelo to lobi soke indeli yo lelo to lobi soki son excellence mandane esili et que Joseph Kabila Kabange azongi na pouvoir to muto a Joseph Kabila Kabange azongi na pouvoir parce que ndenge toza boye bino moko boye bibo utaki kolanda makambo ya c'est qui encore Corneille Nanga. Corneille Nanga ti azana na Goma kuna. Alobaki nini? Joseph son excellence Félix Antoine Tshisekedi atikala ko gagner ba élection te muto gagner qui c'était Martin Fayulu. Ba pesa ki ndia ko pesa ki bukonzi. Eza ba réalité o ebele abatu to yeba déjà na Congo na biso. Moi je me rappelle na mandat ya Joseph Kabila Kabange. C'était en 2000 ya liboso, c'était en 2011 ba vote. Ya liboso penza. Na ba vote ya Joseph Kabila Kabange déjà ba rumeur ezalaki ya makasi ke non Joseph Kabila Kabange atikala ko gagner ba vote te ba pesa ya kopesa. Donc ba pesa ya pouvoir ya kopesa. Ti na deuxième mandat na ye, c'était toujours la même chose. Makambo yaki ka ko bima ke non atikala ko gagner na ye te ba pesa ki ya kopesa. Alors, soki lelo to lobika ne to vanda. Et ko sala ke nini manda ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi esili. Sikoyo mutu aye kokota mutu nani ya Joseph Kabila Kabange nde azui. Tango mutu Joseph Kabila Kabange akozwa. Ekozala ka mutu Joseph Kabila Kabange te wana ekozala donc Joseph pe akobanda neti ko azo travailler pe na manda wana. Sikosoke kokoma bongo. Papa na biso évêque Mukuna. Omona teke ekozalela yo pasi pe mawa. Omona teke ekozalela yo mokili mawa te. Papa tobo ina biso ezala teke non si je le savais. Kabila ne viendra pas ici. Mukolo konya to Congo bakange le même jour. No soir évêque alobaka. Assemblée de bango ekokufu. Les rassemblements. C'est le bango ekokufu. MCC caché ekokufu. Ngana défia kango avant avec mon Dieu. Na ba ko manga te ba ye ko ba kela nga bakisi. J'ai devant me mon Et tout fait ngai de 2 heures.
jusqu'à 6 heures. Balokotinga ebembe. Bachenga na kamwa mbetu moko bamemingai. Omami sur la 6e mois mené. Kitoko mba 12 heures azoko. Maya zobi manasolo na munoko na matoi mai. Lero basali po bacha bakisi na bango ndenge basima yokanaki. Poko ya pompango na mai ekotina. Lero kaka ba isale biloko nyonso. Balingi baso sikoyo loboko po bacha nini. Il voulait prendre la main na pour bango uti déjà baso préparer ki. Na yoki lokole mutoto msenge la muka pourquoi ulali. Mbalo moko na muka. Makanisi yeli ngai. Docteur Narsoba. Les dos, non. Calme, dors. La zopeso bakisi. Nga lebi ozopesa nani kisi. Zobele nini? Sanga kisi. Loko bakanga ki ngai pa. Docteur ya prison. Azo changa boy. Mais fais ok, tu as bien fait. Je vous dis. Alobi nanga kata. Kabila ne viendra pas ici. Mukolo konya to Kongo bakangi le même jour. No swan eveka lo bakang. Assemblée na bango ekukufu. Les rassemblements. C'est na bango ekukufu. MCC caché ekukufu. Ngana défier kango avant avec mon Dieu. Na liba ko manga te ba ye ko bakela nga bakisi. J'ai devant me tenir. Et tout fait ngai de 2 heures jusqu'à 6 heures. Baloko tinga ebembe. Bachenga na kamwa mbetu moko bamemingai. Omami sur la 6e mois mené. Kitoko mba 12 heures azoko. Maya zobi manasolo na munoko na matoi mai. Lero basali po bacha bakisi na bango ndenge basima yokanaki. Poko ya pompango na mai ekotina. Lero kaka ba isale biloko nyonso. Balingi baso sikoyo loboko po bacha nini. Il voulait prendre la main pour bango uti déjà baso préparer ki. Na yoki lokole mutoto msenge la muka pourquoi ulali. Mbalo moko na muka. Makanisi yeli ngai. Docteur Narsoba. Les dos, non. Calme, dors. La zopeso bakisi. Nga lebi ozopesa nani kisi. Zobele nini? Sanga kisi. Loko bakanga ki ngai pa. Docteur ya prison. Azo changa boy. Mais fais ok, tu as bien fait. Je vous dis. Alobi nanga kata. Kabila ne viendra pas ici. Mukolo konya to Kongo bakangi le même jour. No swan eveka lo bakang. Assemblée na bango ekukufu. Les rassemblements. C'est na bango ekukufu. MCC caché ekukufu. Ngana défier kango avant avec mon Dieu. Na liba ko manga te ba ye ko bakela nga bakisi. J'ai devant me tenir. Et tout fait ngai de 2 heures jusqu'à 6 heures. Baloko tinga ebembe. Bachenga na kamwa mbetu moko bamemingai. Omami sur la 6e mois mené. Kitoko mba 12 heures azoko. Maya zobi manasolo na munoko na matoi mai. Lero basali po bacha bakisi na bango ndenge basima yokanaki. Poko ya pompango na mai ekotina. Lero kaka ba isale biloko nyonso. Balingi baso sikoyo loboko po bacha nini. Il voulait prendre la main na bango uti déjà baso préparer ki. Na yoki lokole mutoto msenge la muka pourquoi ulali. Mbalo moko na muka. Makanisi yeli ngai. Docteur Narsoba. Les dos, non. Calme, dors. La zopeso bakisi. Nga lebi ozopesa nani kisi. Zobele nini? Sanga kisi. Loko bakanga ki ngai pa. Docteur ya prison. Azo changa boy. Mais fais ok, tu as bien fait. Je vous dis. Alobi nanga kata. Po biso bakongole tozalaka toujours na tendance ya koloba keno batikala koyebisa nga te batikala kobetela nga lisolo te. Papa nga nasengi penza na yo na bolingo ya Nzambe bisika nyonso kolanda Etoile Ines TV, s'il te plaît tika ba makambo ya kokotaka na makambo politique. Sala politique na yo na ndaku mais soki oza na cher te ya liloba Nzambe. Po soki otoyi liloba Nzambe na ndaku na ata soki osali politique ba preuve ekozala te ke non yango wana yenda lobaki ekozala te. Mais soki okozala politique na yo na église déjà yebaki ozosunga na yo te. Ozosunga ata muke te. Okoya kobebisa yo moko na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi. Wana ezaka conseil Mama Etoile Ines TV ka ndenge na mesana nanga kopesa conseil na batu nyonso balobaka toujours mwana muke pe akoti kobeta pe balobaka nini drome mbunda mukolo pe abinaka. Donc eza mwa bongo parce que na ndenge tokomi komonela pasteur to évêque mukuna akomi kote ya makambo na ye na kanda ya makasi. Siko kanda wana ekosunga yo te ekoyande obebisa ba makambo ebele. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso kande na lobaka toujours et encore
biloko ya kitoko eumelaka te, biloko ya kitoko ekendaka mbangu mbangu. Voilà, suka na biso yango oyo. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.